soki ya mabe eze place moko boye na kokoma place wana mabe sili bon mbeli na nzoto eza kokomisa moto inapte pour di bon kisi na biso eza naturel eza penza ya biso moko moto mosu akoloba ke na komi na faiblesse sexuelle lelo akena bopito azwi bakisi azwi batonga ndenge na ndenge esimba te mais soki aye pa na biso toza na méthode ya kisi oyo tokopesa ye soki asalaka su feti te akomi kosala feti. Mbote balandi ya DKS Net, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Bomamata du Mwanda, to une émission na bino ya traduit sika wapi tolobelaka vraiment maïke o etungisaka bana mboka émission oyo totalisaka vraiment ntina ya nkasa nzete musisa ya nzete na nzela na yango nde bato ebele bazobika toyambeli bino moko ya ba tradi praticien o wapi ankenda sango Dr Shalako 12 mètres enfant mystère et donc na yende tobeta masolo yike ya maladie ya bokoko bongo wapi tokosimba vraiment kolobela ete ba maladie yike oyo wapi na médecine traditionnelle monisaka vraiment ete zalaka na mpifote ya kosalisa yango na yango nde tokovandela na mokolo mwa lelo mbote docteur. Bonne merci les journalistes. Bonne santé. Santé madame vraiment madame. Obungi bato ebele balandaka yo na média et puis na ba chaîne na biso aline lelo zongi lisusu. Na zongi pona kotalisa matali bokoko na biso na betaka cette plusieurs fois. Na ba maladie o etali incurable o tozo traiter pour ba musu bazobunga. Au mona passe yeli makasi pour alanda biso to aluka biso a okena na bopito. Bopito pe bako lemba na mais soki pa yepa na biso nde tozwaka solution ya makambo etali ba maladie incurable. Pour maladie musu to le bageza ya bondoki ya butu. So bokepe na hôpital esimba te mais so boye pa na biso tokobundela ngo nuance poza malamu. Pourquoi enfant mystère et pourquoi aussi 12 mètres? Bon, Nathalie saki liboso 12 mètres wana eza ba mètre 12 oyo nga na sangisa kati na ngai. Donc naza ya mukete, naza nde ya munene. Donc o balobaka océan grand et balé mu pepe lisusu. Yango bazobenga 12 mètres wana enfant mystère eza nde ngai. Enfant mystère ya mwana nzambe. Donc eza enfant moko boye mystérieux oyo azo guérir batu azo tsa batu pe na tout droit. Comment expliquer mwana nzambe asangisi 12 mètres à la fois mi bengi encore ala mwana. Vraiment soki tolobi 12 mètres wana eza na bayike mususu oyo tozomona lelo asala ne lokote ami bengi aza docteur ami bengi aza guérisseur mais biso eza maye oyo batika ya bokoko na biso mabongisi nyonso eza mabongisa nzambe. Soki nzambe apesi biso force wana te moye tosala pe force musu eza te. Donc force oyo nzambe abenga ngai pe nasala musala oyo yango na komipesa pe bapesa ngai 12 mètres wana na oyo nga nazosala. Ebele pe bayebi yo lokola mfumu boni ozomema likambo yango nanga mosusu moto akobikisa batu nanga mosusu mfumu atalaka mai mabele o bazali nango. Bon na katikati na biso ya kotala likambo mabele etali biso po tozobikisa batu tozokamba pe batu po naza tout pour le peuple. Soki ya mabe eze place moko boye na kokoma place wana mabe sili soki bayibatekaka mapango bandongani bakobenga ngai na kobongisa station na bango. Donc nazosala oyo batindaki nga na sala lelo pe lobi pe suka lobi na kokontinue kaka kosala. Enfant mystère tozovanda ipa wapi ba maladie ebele na médecine traditionnelle bokoka ko traiter yango te ba maladie lokola ba appendicite ba hernie ba maladie ezosenga ba intervention chirurgicale na ngambo na bino bokoka vraiment kosimba yango malamu te. Bon na ngambo na bango nde bakoka kosimba te na ngambo na nga naza prêt pona ba maladie nyonso oyo etangami incurable nazoloba ndeti ba hernie wana soko yepa na biso okozwa solution o kiste ndete bimaka bato ebimio na loboko o ebimio na mutu ebimio par-ci par-là biso tokoyeba bakosala opération te tokotsaka kiste yana yango moko epanzani topesi kisi ya komela topesi kisi ya kotongola kisi yana esili même hernie ya kotongola kaka ya komela te o tokopia 5 litres bidon moko kaka ya 1 litre yango yo kozwa ya kotongola hernie ekei penzo mona ngo na po omona ngo ndenge kobima. Boni ozotala ndenge minganga mindele batiaka batu bambeli na banzoto. Bon mbeli na nzoto eza kokomisa moto inapte pour di bon pona nini okeki militaire lelo bitena kende formation soko za na opération déjà bakozwa ote eza na ba maladie oyo batsaka mbeli oyo pe batsaka mbeli te
po mutu soka yepa na yo nane komi egi te po nga so ekomi egi oyepa na nga na osala te na biso moyen na sala ngo eza te mene bandeli soka ebandi oyepa na ngai na kotraite yo okozwa kimia. Ba maladie yango appendicite hernie ibandaka ndenge nini pe mutu akoki koyeba ke oyo nazali na yango ezali hernie to oyo nazali na yango ezali appendicite. Hernie ezwaka na makolo na luketo ebandoko kango makolo ezo kango luketo tenskil na yo ebandoko sala pasi na koto gauche soko zwami deja omonaka bongo po mona biso po toluka to traite yo. Kiste ekangaka libumu ozomona ndeti mutu aza na bamiome ezokanga libumu ezosala ba ventre pasi yango tobengaka kiste kolia na yo ekoma lisusu bien te okoma mutu moko boye mo ozomona ndeti libumu evimbi mo ndeti libumu ekiti yango na tobengaka kiste ebandaka nde bongo. Tosimbana no wana maladi na bino oyo bozosimba ezwi mpifo makasi kasi utankala bato vraiment bandai kotala maladi yango malamu te boni ozotala na ngambo mosusu pe ndenge médecine na bino ezwi mpifo makasi kotala pe na ngambo mosusu. Tolobaki ke tokotombola bokoko na biso jusqu'à la fin. Bokoko ebandaka ya biso bokoko na biso na lobaka prise fois bandele baya kozwa ngo bakendaka nango na bayike pa na bango kuna bazwaka mayele na biso bakei nango. Tomonaki lokola biso bato toyebi kasa toyebi nzete oyo ko guérir bato fo toyeba kosala ya kozongisa bokoko na biso po lobi na biso ezala malamu. Tomboko komona kala to bandolo baka na Brazzaville bandoko teka bakisi na ba marché o leki boyo moni batie bakisi boyo leki boyo moni batie bakisi boyo yango pe komi pa na biso. Ok na bagambela ok ekuta kisa bokoko ok na Pascal ok ekuta kisa bokoko ok na marché de la Liberté ok ekuta kisa bokoko da bokoko na biso. Pona nini tomonaka bakisi oyo bosombaka na pharmacie eutaka wapi eutaka na nzete bakozwa yango basali yango en poussière basali yango ba algon bakotisa yango na banini oyo na bango soki ebimi bakomi koteka bato enchâssé to a flacon mais biso tozosala oyo bolobaka ke oyo dose unique wana yango mpe ezoedaka bato po tozotokisa mosusu tozotia na mai kasa mosusu ezali ya koede mutu donc eza nécessaire mpona biso. Pona nini ndetse omonaka bakongo bololo wana bato musu bakima yango mais toloba pe nanu bakisi na bino bato ebele bandimelaka yango te bato ebele pe bazalaka na mwa soni wana ya koya koluka kimia na nzela ya nkisi ya bokoko. Pona nini kozanga koyeba na ndenge nini kisi na biso eza naturel eza penza ya biso moko mutu musu akoloba ke na komi na faiblesse sexuelle lelo akena bopito azwi bakisi azwi batonga ndenge na ndenge esimba te mais soka ye pa na biso to na méthode ya kisi oyo tokopesa ye soka salaka su feti te akomi kosala feti yango tobi ke kisi na biso eza na ndingisa ya makasi fo bozwaka yango pe bolandela yango eza malamu. Docteur ba maladi boni ozobikisa eza ba maladi ebele misu kutu natanga bakombo te nazobikisa panzi nazo traiter ngo massivement soko ye na panzi na yo tokozwa ngo totiengo na nzeta mbila ka to tsa okisi toke to tutio na nzeta mbila panzi yo na etika na nzeta mbila. Après cela tozo traiter bambasu awa dans 3 jours mbasu esili tozo traiter simbiki nsonso awa pa na biso tozo traiter mbadi awa pa na biso tozo traiter mpese ngo ekoti ndenge nini soko ye pa na biso toko traiter yo pese yana egosile kauki pour du bon tozo traiter lisusu o ok jour moko kaka tokopesa okisi ok wana esili. Donc eza na maladie mususu tozo benga awa ndikila ke libumu evimbi mais soko ye pa na biso tokopesa o pire libumu wana ekiti eza na ba maladie mususu o natangi kombo te mais soko pusani pembeni na biso nde tokoyamba yo toko traiter yo okokoma malamu okepesa pe témoignage nde baninga mususu bazopesa témoignage. Docteur, différence nini eza entre féticheur na guérisseur? Bon na ngambu na bango biso to touchaka te biso na bango tokokani te na banani bokokani te na ba féticheur to biso toza ba guérisseur to salela bokoko na biso eza na mpifo pona nini okokende pa féticheur ke na ye koluka kisi ya mabota yebaka mwana wana oza te mais docteur tobela ba esprit na wana fétiche eza te na kati te fétiche eza te na osalela bokoko na biso na bango plusieurs fois bakoko na biso pona nini bandoko zwa mabanga bazwi comme libanga bazwi libanga wana batuti yango epeli moto mais lelo esalama susu te babilo wana nyonso ezosalama pe ezosalama kati na biso ba o bazotala biso bazolanda
eza na makambo mosusu ekozala ka papier tosimbi yango lelo moto epeli eza ya bajete eza bokoko na biso ka moto esala eza na eloko moko te yango tozotalaka bokoko na biso eza na nguya mingi makasi koleka po toza batu oyo tozosala tolobi mutu nyonso asepela nazosala yango prise fois eza ya kolobela te bamai na bino yango oyo mai ya chance na bango prise fois yango oyo nakokotisa boye 2 minutes c'est trop makambo mpe na babaki ka apesa makambo ozwa makambo so ozwi mai oyo lelo osokoli lobi pouvoir oyo te bayebendaka nga mbongo so ozwi mai oyo sope pa ya kotekelaka nyonso makambo oyo te nga nde naza boye nazwaka mibala mbia te so ozwi mai oyo makambo yango nabike bokoko na biso ezali mpe erataka te oyo bazoya awa bazoconfirme bazokende kopesaka batémoignage ebele grâce na ngai docteur mais oyo nyonso osali bondoki nde yango tozomona te nalobi boye eza na moto moko boye Jésus Christ abongolaka mai vine aza ndoki wana ele na pouvoir ya nzambe oui biso mpe tozosala pouvoir ya nzambe yango na olobaki yango wana bozomona par Saint Michel d'Archange towana baange na biso tobelaka baange ya santé te mais tobela ange Saint Michel d'Archange azobundela biso kosala nyonso mpo ani nalobaka ke yo ozobenga nzambe moto na ye nzambe moto na ye so olingi okende pa baprésor oleka liboso pa nani bakestion eza ya ngai baréponse nde eza pana matondo mingi soki olingi okende pa président fo oleka nanu mpa badisciple na ye avo koma kota président docteur ndeni bomonaka baesprit ke oyo eza esprit ya malamu eza esprit ya mabe bon spirituellement tokotaka na bokoko na biso tolobaka plusieurs fois so nga natali yo mpo ani nazobimisa bondoki oye na mwana naza ndoki bamisuku bazoya awa papa naza na nga ndoki nalingi kindoki nange si esila yango so totali yo kaboye tokonfirme ke yo za ndoki kindoki esilaka ndeni docteur kindoki esilaka fo tobimisa yango te eloko obimisa yango ndeni na kopo kaka ya pamba ya mai oye na kopo na osombi ya sika totse mai topesi yo meli yo moko sanzi yango po eloko wana ye balisa yango ezelaka konikama te ka nde bapesi yango ndenge ekovanda na butu etransforme ekomi kosala makambo nango ondemelaka mpe ndenge bana mike bakangaka bango bakopo to mikolo bon kopo eza ya vrai même eza mpe na kombo ezali batie kombo na porte soki osalaki likambo oleki kombo wana ekangami yo eza bokoko na biso kopo mpe eza kaka bokoko na biso po bakoko na biso bando kosala makambo ebele ya malamu tobungisaka bango yango makambo wana nyonso ebunga mais na baesprit oyo oza nango oza mpe na facilité kolobaki kopo ekangami 100% moto ayiba na ye non tolobi ke bayike mingi bayaka totiaka bango kopo oyo aza na likambo mpe aza na problème yoposala kopo ah oui ezali mais kopo ezala ya ladi kopo comme supa na kopo eza mpona motu nyonso eza ya ladi kopo te kopo eza ya bakoko na biso eza punissable eza mpenza punition ya bamiyibi mpona nini toyaka awa baye o te mwana oyo ayibi eloko toza na mposa tika moyibi azoboya kondima na kotia ye kopo sur place moko ekanga ye docteur ka bino bato bazoya kokanga mabala ka bino bato bazoya koluka mabala babiloko wana nyonso eza ka bondoki eza bondoki te eza matisi na biso mpo ani bamisu baloba kimvwangu wana oyokaka kimvwangu eza ya bayaka eza na babiloko mosusu oyo tolobaka te biloko ya mai ezali biloko ya zamba ezali oyo esalaka mpo bokoko na biso emata toza na basonzo toza na bakoba koba ndenge akotaka wana eyake akoti abomi makambo na ye yango biso tosalelaka makambo wana docteur bato bazwaka bambasu wapi mbasu eza punissable ya bakoko na biso mpo moyibi eleki mingi donc yo mpo tindelaka no bato bambasu naza nango naza prêt donc motu mpa koya awa azwi mbasu atindeli motu ah oui mpo na nini te esalaka ndenge nini to omoni motu moko azoya eloko moko ekopesa motu pasi mpe opesi yango na fasi bongo motu wana mpo ane azopesa bato pasi kokotela bato na bandako kobuka ndako ya bato kozwa biloko ya bato nyonso kokeye nango abomi motu wana te mingi bambasu ebele mpe ezalaka moto asali ne mabe te ayebi ne mpe likambo te ezwi nalobi mbasu ezwaka motu asali likambo so osali likambo te ezwa yo te ekotikala kozwa yo jamais tokokaa mpe rataki oyo ezalaki ya mama me ekezwa nde mwana mama azalaki makila makasi yango ezwi mwana baye na ye mpe na ntongo awa babetaki ngo mama me ezwi mwana te balobi na ngai boye nazongisa oyo mutu wana asali ye bongo tozongisa ngo peka na ntongo lelo ezonga kote utaki apo na traité mwana wana dota nino koloba na bato nyonso misala ezosimba te bato bana babulo te nino koyebisa bango
tolobi ke oyo baza na babulo te ke musala na ezosimba te apusana mpa na nganga ndo 12 mètres en fois mystère tokobongisa nzela na ye mpo na nini ke mwana musala kozala na 3 étoiles bazwi ye 2 étoiles donc moye makambo ne marché eza kasi na makambo ne oyo azosala nyonso ezosimba te soki ozosala makambo ke kokosa banini emploi okoti bamikanda osali boye eloko moko eza te obundi na ndenge nyonso ya kimobali mpo lobi ose retrouver rien mpo na nini balobaka ke mutu maboko etoboka c'est-à-dire okozala na 50 000 lelo olobi te 50 000 nango na okoma nango ti lobi mais komi lobi te sili docteur osomba pe misapi ya bato négatif de ça mais mutu abengaki yo atunaki yo eza na bato bazobenga ngai ebele docteur naza na posa mbongo bana mike bazoya awa napesa leki na ngai mpo nazwa mbongo bamisusu o te nasala boye nateka mosapi nango nga na biso makambo wana tosala yango te bakende pa bafetichere mutu baza bakolo makambo wana biso tozosalela bokoko na biso docteur obattre record ya badocteur nyonso ya tradi yo ndo komi likolo komi na top eza dia quoi bon nalobi boye na bandi musala oyo depuis 1991 na ndo olinga mpe komona na bavisuel te oyo batv na ndo olinga yango te na ndo osala musala na ngai mais balobi ke musala oyo ozosala ezokende liboso koleka bayike mosusu oyo balekaka na batv pourquoi pas mpe yo oleka na tv namonaki te moto apesaki nga ide wana ezalaki malamu yango napresaki na ide na ye napusanaki koleka na baitando ike lelo oyo nazoyamba oyo bato bauta pa bato bentel bazoya pa na ngai papa nakendaki kuna mbongo na ngai baliaki yango mais vraiment na ye pa na yo normal donc nazolia mbongo bato te naosala nde musala docteur ndiye bondimana te tondimana te po ani awa napesi vie na nga sule ebwengo mbote oyoki ngai te obanga ye to nini nabangaka mutu te nga naza 12 mètres na obangelaka na ye obandaka mbala mais c'est mon grand aza vie na ngai naza mutu na bandi musala oyo liboso na ye na banda mpenza musala oyo liboso na ye mais baza bavie oyo bazosala musala oyo ezomona na miso ya bato eza na mutu mosusu lelo bakobenge place moko boye babi ya kosalela biso musala sengi mbongo mais eza na bato mosusu babengi ete ya kosala musala asali musala na bibino mo bokanisa ngai yango nazotala ndenge ozosala promotion bando osenga mpe mbongo mingi te bon tolobi boye promotion eza promotion musala eza musala po musala eza musala bongo soki sikoyo mutu ayeli yo mbaso epola bankursu ezobima na makolo osenge mbongo te osomba savon na nini fo osenga mbongo po osilisa osenga savon okoluka obela mwa miliki okoluka osala mwa boye mpo na gaz wana docteur kala maladi ya bonkoko ezalaki baluka kaka na nsima ndako ozwi nkasa yo moko mpo biki na yango mais lelo oyo bato baza su na connaissance wana te ya koluka nkasa mpo abika na yango bino nde bobimi liboso na ndenge ezalaka na kala matondo mingi lelo epai nauti koluka nkisi lobi nakendaki zamba lobi nazalaki na zamba koluka bakisi bomoni bazotokisa wana mais lelo nazanga mo eloko moko moke na abite nakota na marché nakeluka mo eloko wana mais nakekutana na mama oyo azolela pasi na ezaki pasi na ngai mpo aza mama oyo akoki kobota ngai mpe akobota ngai toujours nasengi ye ni lomeya nayebisi epesa nga 100 francs epai azali so akotala ngai akoyoka ngai nga momu nalakisi ekisa mpese po esprit na ngai etindaki na ye nayebisi esomba oyo sangisa kende na ndako notungula oyo soki natungula ebimi libanda na osala ndeni natalisi ye mpe na bisoki ebimi libanda zwa makasa boye tuta pakola ngo nzoto mba makambo esila docteur maladi yango ekoma ya bambongo ebele moto akoya 200 150 $, 300 mpe mata bon so tozokende na ba 300 $ wana tozoboma musala luka osunga mutu wana alobi akanisa yo ngai nauti kozwa batelefone na carton awa mpo nasengaki ye mbongo ebele te nasengaki ye moke alobi papa ngai natamboli mingi mais soki nazwi guérison na ngai okomona bakado na ngai navandaki awa bayilinga telefone na chere na kata carton papa yango ozwa musala na yo olongi na ngambo mosusu bamaladi eyebani ke oyo eza 70 $, oyo eza 60 $. mais na ngambo na bino ya médecine traditionnelle moto na moto aza na talo na ye bon monsieur le journaliste na koloba no mokili ekomi kokende na suka omoni mutu musoko omoni na apparence alati propre aza bavese yo bite oyo mutambo ya mbongo mais mutu musu akozala simplement aye katikasi na yo osengi ye ya moke osisi ye maladi ya apesi yo ebele
yango toloba ke nga nazotala te na olinga mingi kosala musala po nga nayebi nde nkasa nayebi mpe nzete nzete wana eza nango moins cher nzete na nkasa eza nango moins cher ntango ekoya otokisi nde yango ekomisa yango mpe mwa talo bon mwa talo nakoloba boye nde tinga kisa ya pota libumu nde tio balobi hémorroïde ka 10 000 francs yana mbongo ebele moto asombela wana ofiche asomba fiche ne 12 000 akoti batekeli kisi na ye kana 10 000 naokenda ba $50 te bamaladi nde oyo akotraite moto okendaka na konange na baprix wana mpona selon babiloko oyo tokosomba oyo tokosimbela yo yango tosengaka baprix moko boye moins abordable moins. Tokomi na face de ya émission na biso awa toyaka na astuce docteur azopesa biso ba astuce mibale oyo moto akoki osala pe sans pourtant akoma epai na ye abiki pe na ndako matondo mingi awa nazopesa privilège na moto nyonso eza gratuit oyo ozomona oke ezosala moyo ya pa nanga eza te moyo perdre pe mbongo eza te zwa kaka poussière ya moto zwa na mokubi oyo ya mbuma tuta yango sangisa mela esila pour di bon astuce ya mibale bon awa tokomi koteka maladie mais nazopesa kaka po toza bato na oloba nini tobi ke sunga po lobi basala nini basunga yo po eza malamu tozaka mosu boye omoni ke bambuma ekimi yo to mwana ba rouge ebimi ye na se na biso ya kimobali mwana oyo abotami esika suivant malade nesala bango mingi kokeno musika te ezwaka makasa kwanga tumbanga yango na moto ekotambila maladi wana esila. Merci. Nayebi ete bolandi biso na bokebi nyonso tozalaki na 12 mètres enfant mystère tokomi na suka docteur nino koyebisa na bayimboka nyonso balandi yo na banzela baetanda nakoloba kaka massivement mbote na bino nyonso bana mboka ngai ya bino ngando 12 mètres enfant mystère tolobi ke nyonso eza théâtre te bokenda balia bino bambongo ka bopusa na pembeni te makambo nde elali awa naobenga bino boya pe naobenga bino lisusu naza na balabala mani 96 na quartier Biyela Kimbanseke numéro na ngai ya nzela singa contact so olingi kozwa ngai na 081 73 19 685 na répété 081 73 19 685 nazobenga bino boya toza prêt ya koyamba bino na kei nyonso tosunga bino na nyonso soki boye tokoyamba bino pe tokosunga bino tozaka mpona kosunga tobi ke tosalaka musala tosala ya bajete musala nde tokendisa ngo liboso totombola bokoko na biso napesaka mingi mbote mingi na mama Noela Mbala mama na Teresia mbote na esika ozali napesa lisu mbote na leki na ngai ya motema Gérance Kiala mbote na yo nazopesa lisu mbote mingi na antenne na kati ya Sainte-Thérèse Jack Bauer mbote na yo epai ozali napesi lisu mbote na mama Yola moyambi batu na mabanza moteki bambisi mbote na yo epai ozali vraiment napesi bana nyonso ya Kimbanseke mbote lisusu napesi commandant nono mbote na yo epai ozali nzamba bakoko abatela yo tolobi ke napesi lisu mbote na monsieur le journaliste oyo ayambinga na tongo oyo nzamba bakoko abatela yo nyonso oyo kende liboso pe kende malamu nzamba bakoko atambusa yo malamu lobi na yo ezala malamu na lobi to wana Kimbanseke makambo elali nde awa 12 mètres enfant mystère balianga ndo basepela ngando akima mvula makebata mene bale asala buzoba na mwana sibisi naza mwana luozi na bole bantu epai makambo banda na pesi lisu père nanga spirituel tantumi mbote na yo le grand guerrier epai ozali na pesi bakonza mboka nyonso mbote na bino Fati Beton ya yo mbote yango na pesi lisusu mbote na mokonzi na ngai ya munene autorité morale na lobi ngeli bingengaka te papa président Sassou mbote na yo epai ozali mosungi munene na kati ya Congo Brazzaville ngai ya yo mwana ngai na yaka Brazzaville pa na bino kosunga pe batu ko traité na zonga pe na kimia yango na pesi yo mbote mingi nzamba bakoko abatela ona musala na yo ewumela ekende liboso matondo mingi.
natondi bino botondi bozalaki ebele kolanda biso na nsima masini ezalaki mwana mboka Enoch Mfinda wazalaki bongo na Merveille Massivi napesi mbote na mokambi monene ya cinéma Megrabel e mbote na banyonso oyo bolandaki biso na bokebi nyonso tokokutana bino na numero ya nsima epai wapi tokolobela likambo ya besprit tokolobela eske monde ya besprit pe ezalaka kaka na maître 12 mètres enfant mystère ngai le Goliath de la presse congolaise soki tata mokeli azongi te tokutana bino na numero ya nsima bye.